Tola panda ipona kolobobe bo solo ya solo tosi susu koya na baitando eke et abino social télévision eye kobanda mokolo ya lundi ti mokolo ya vendredi nangonga ya 9h jusqu'à 10h20 po ete toleka na kosolola masolo ya mboka masolo na bino masolo na biso masolo ya biso banso tokolobela o etali politique société sport voire même religion voire même oyo bozo kandidaté ata environnement tokoleka na kolobela yango ko ezali makambo oyo etali mboka. Bonsoir, rendez-vous na Social Télévision du lundi au vendredi de 9h à 10h. Mboka mekunda lisu balion par stress oh biso biso toi pambate na maramba mo e pambate biso mi kolombo ovandisi biso pour kosa biso hein kosaga kosa kosaga kosa kosaga kosa termonia hein mosi zole tatu pambate okosi toyoki termonia hein mosi zole Kimia boboto ndeko bande Rolandi à Social Télévision les kakosa maboto mabino tozali lundi 27 janvier 2025 en direct ya Social Télévision masolo na bino masolo na biso masolo to lingaka masolo ya mboka ndenge to besala koloba ete to la panda ina koloba bosolo to koloba yango na masolo ya mboka ya mokolo na lelo mboka zai kotambola lolenge boni to kolobela yango na babela na biso mibale kasi moko nanu azali déjà na oyesika ezali mwana mboka Alain Stéphane Bouembia oyo azali coordonnateur chargé ya communication ya Dynamique Bemba président DBP mwana mboka Bouembia mbote na yo mbote ndeko Élisée wa Marakiza mbote na bandeko Balandi banso ya Social TV. Merci mingi de kami balé à Kanamina na kati bambouteillage na bandi kalate à kokoma bokoleka na ko monaye motuna na biso mona mboka Bouembia ezaka ya mokuse soki to bandi masolo na biso e ya nona ope ya mokuse kaka poto kota na mozindo sima boni mboka eza kotambola malamu malgré pokoso moto soki akatani mosapi akufite. Merci na yo ya solo bande balandi tokolobela thématique mibale kasi ekozwa biso temps ebele mpenza ezali situation na est bolandi banso conseil de sécurité réunion ezalaki bolandi ba réunion mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asili na kokamba bolandi na baetando esusu position ya Union africaine, position ya Commission africaine, position ya EAC, nyonso na tokolobela yango na masolo ya mboka ya mokolo ya lelo. Ya mibale toko finalement liso na journée de kolekizaki journée mondiale ya éducation, etani éducation ezali na République démocratique du Congo, tokolobela yango na mokolo ya lelo. Yambo ete tokota na mozindo na kosenga na Dieu merci kifu o azali kuna na régie to na bokebi banso réunion oyo esalemaki lobby réunion ya crise oyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kambaki ezalaki lobby leki to landa mwana mboka Patrick Mouya ya porte-parole ya gouvernement ministre ya communication et médias où il sali compte rendu il y a masolo il y a mokonzi mboka il y a réunion oyo il y a crise sima tozongi potokota na masolo na biso. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême
de forces armées de la République démocratique du Congo est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps de déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évoluée, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, et notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci. Tozoli Bolandi Banso Mwanamboka Patrick Mouya, porte-parole, il y a gouvernement ou à Salibiso compte rendu à réunion de crise de Salemaki lobby au Mwanamboka. Félix Antoine Tshisekedi a président qui Mwanamboka Bouembia réunion de crise tozali kokende wapi nangonga oyo na makambu oyo Italie mboka Italie est du pays na attaque oyo ezali imposé na République démocratique du Congo. C'est une guerre enclenchée ou pas encore? Je crois que depuis longtemps, nous avons déjà en guerre contre le Rwanda. Parce que hier, ce qui était plus grave, Koti, à partir de la frontière à Gisenyi, les militaires rwandais, d'abord le 12 P13, Kotaki Namboka, Sali, pour continuer la guerre, pour renforcer M23, M23 Je crois que ça c'était déjà une déclaration de guerre au Rwanda et Salim Bisso. Peut te poser là que le gouvernement congolais doit avoir des décisions faire qu'on a parce que on en a marre, la population en a marre. Et la population en a marre, mais il faut aussi préserver en même temps vie à la population. Le gouvernement a un dilemme, a responsabilité, il y a pour préserver vie à la population, mais en même temps, ils ont payé en guerre, face à la guerre, et ils ont posé la boîte mingi, ils ont posé la guerre, la tact. Eza makambo ya kozala kokende na ngulu te eza makambo ya kozala na boya makasi pe koyeba décision ni kozwa pour ezala très efficace pour la population au bénéfice à la population. Mwanamboka Bouembia, bénéfice à la population, mesure oyo ezomaki ya kokanga ambassade ya Rwanda na RDC
ils ont mesure salvatrice, ils ont bandélipenda, il y a des mesures urgentes de population. Ils ont là parce qu'il y a tout de suite, mais la mesure, on peut bien fermer, mais elle n'est pas trop importante. Au regard, il y a un enjeu aux Isali. Bon, sur le plan diplomatique, il y a la mesure très importante, il y a la relation entre Bamboka, entre Bikolo. Ce qui, le gouvernement a eu une décision en attendant au grave. Je crois que le gouvernement a une carte dans ma boko naie. Beaucoup de gens ont coupé ta carte wana ayebi wapi ya kubanda. Ce n'est qu'une première mesure au gouvernement a eu. Et tous a causé la minute ezakoya na bangonga ezakoya na mikolo ezakoya ba mesure plus forte au gouvernement a causé pour récupérer non seulement Goma mais pour récupérer bitando nyonso ya bikolo ya bikolo na biso oyo ba terroriste ya M23 na ba nyangala kato ya Rwanda bazo pour s'aventurer na kati. Il faut bien que tout y a fin na aventurisme wana. Et ça, peu importe le coût, le gouvernement, il faut avoir des mesures plus fortes que celle de fermer l'ambassade du Rwanda pour que tout soit pour récupérer l'intégrité territoriale de la Bisso et puis tout le zone qui est à l'est. Tout la réunion au SAMAKI na Conseil de sécurité, c'était une réunion très attendue et belé ba mec aux élango na kutena bato belé lobby ba tieti ba radio ba kolanda réunion ba sous na monnaie na TV ba kolanda pe réunion des aïe koleka to lundi ba intervention la ministre Affaires étrangères o ya bisomoko to lundi bande komisusu ya ba pa mboka ba paya o ba si koloba mais en résumé ba dobi oyo bazala kozela d'une manière ferme condamnation claire bazu ya moté na évité mwana mboka bwembia yo na bulandisi na yo ndenge olandaki masolo yango okoki koloba boni na tina na. Je tiens d'abord à féliciter le ministre des Affaires étrangères et la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Wagner, pour l'intervention qui est très pertinente. Et puis, Nakoloba Boye. Guerre oyo toza kosala complot oyo toyebi ke complot monene eza contre mboka na biso malgré ba effort diplomatique ya mboka na biso malgré ba effort diplomatique ya chef de l'État toza komona résultat moko sérieux de la part de nos partenaires et de nos partenaires internationaux et la République démocratique du Congo, même des fois des partenaires régionaux. C'est-à-dire que biso ba Congolais ceux qui te commis ma casse na quantité, ceux qui te commis na forces armées où ils allaient ma casse, où ils allaient dissuasivité, faut que ça a toujours fait. Peu importe déploiement diplomatique ou tout ça na mboka. Il faut tous aller na armée moko ya makasi. Il faut tout tonga armée moko ya makasi, malgré que 18 ans durant Kabila cotisé sur la traite, la carte armée, la carte milongo ya basoda, et puis bastoka bangonyo surtout kakuna na est, ya go mona ka makambozo ko avancer na boko sokuna na maye Italie mapinga pendant 18 ans a nommé ba généraux au bazalaki même pas de fois de Congolais, mais ce sont des généraux qui sont de l'armée rwandaise. Je crois qu'il faut tout former l'armée Makasi pour épais sa diplomatie na biso makasi. Diplomatie, makasi ya diplomatie de fandi na bokasi ya armée. Bokasi ya ekolo de fanda kana bokasi ya armée. Alors tant que tozo s'aventurer na makambo Italie mapinga, tant que tozo a des décisions sérieuses na makambo Italie mapinga, diplomatie na biso peu importe façon to déployer en gros to za la faire, nous n'aurons toujours pas les résultats entendus par rapport à mesures diplomatiques, par rapport à efforts diplomatiques déployés. Mais nous devons reconnaître que sur le plan diplomatique, avancé et Salemi Mingi depuis que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a commis le pouvoir.
Avancée diplomatique, oui, mais la situation est, cette avancée diplomatique, ils ont mon dans la tête, population, ils allaient coller là, toujours sur la bande de Kobasali, na Goma, Kunami, dans l'Est, mais c'est toujours des plaintes, et de éviter, naïbi, naïbi, qu'on a pour ça qu'on réagir, mais tika natio maïna mon combat moko, communiquer, il y a Union africaine, na mon amboka Moussa Mohamed Faki, et belé abattu, c'est pays la montée. Il y a quelqu'un qui que M23 et Zali mouvement politico et opposition armée congolaise. La monnaie, la communiqué, mais pour répondre un peu à la préoccupation du Bossoa, vous voyez que ceux qui montent à Zara en Bokono, montent à Zara au Bela, mais tiens, à quoi il y a ça qui se peut Afrique. Mais Libye qui y a comme la côté. Donc, population na biso, il faut tous à la Napoigna, il faut tous à la Serrin. Il faut tous soutenir le chef de l'État, tous soutenir les forces armées Nabiso pour que Libye à travers tous les processus enclenchés par les chefs de l'État et apporter une solution aux Bisso surtout au Lingui paix. Il a communiqué. Il y a communiqué à l'Union africaine. Je crois que l'ambiguïté est allée makasi na chef à la Union européenne et Union africaine. Je crois que Mboka na biso ezana bitumba contre mokili mobile. Tozana bitumba contre mokili mobile. Diplomatie tokotindika soki tokomi na armée oyo ya makasi te. Ekozala vain. Yango na lobby communiqué wana eza communiqué moko fantaisiste. M23 c'est un mouvement terroriste. Le M23 n'a rien à voir avec une opposition non armée. C'est un mouvement terroriste. Un mouvement qui tue et qui a tué des Congolais pendant plusieurs années. C'est un mouvement moko eza ya opposition non armée. C'est un mouvement terroriste. Les méthodes qui sont utilisées par les M23, ce sont des méthodes terroristes. Les mêmes méthodes que Kagame a utilisées na Mboka naye, à Kokende, à Kobomara, Batuchi, Yemoka Bomi Batuchi. Après, à Kena Bamedia, ko victimiser, Batuchi Oya, Uti Koboma, Obalo Bake, Baoutu, Mutu Babomi Bango, et ça y est, et ça y est, le coup là, moi, raison, il y a quoi intervenir. Il y a que ça la rébellion, mais c'était un mouvement terroriste. Et M23, comme papa Nabango, comme parrain Nabango Kagame, ils utilisent les mêmes méthodes. Ils utilisent les mêmes méthodes. Au Toyorakawa, ancien député national, Moko, Moïse Niaougab, Kobeta Masolo, a commis Azaki Kobelela Belela. Bazolingi babomakuna, balingi babomakuna, ils ont distraction. Distraction pour bango, bakoka, kosala makambo, baza kosala, ba justifier mbeba na bango, baza kosala na mboka. Merci, Mwana Mboka, Alain Bouembia, Tozali Kokoba. Na masolo, il y a Mboka, masolo na biso mokonalelo, mobianga na biso, yami bale asili kokoma utina ba mbouteillage kasi akomi pena na lombangu ezali ya solo Mwana Mboka Jean Moussa oyo azali président ya NEPAC ezali association nationale des enseignants des écoles privées agréées. Mwana Mboka Jean Moussa mbote na yo. Bonjour Tsango malamu toza malamu bino pe boza malamu. Tozali malamu tokoti na masolo malamu po to bandaki déjà. Masolo ya Mboka ndeko Moussa Olandaki conseil de sécurité lobby nalandaki conseil de sécurité. Est-ce que batante na yo ndengo zala ekozela parce que population ba lobby attente za ya ngote ba ngona ekozela bana ekozela une condamnation ferme mais malheureusement la condamnation n'est pas arrivée. Merci beaucoup ndeko nangai journaliste na koloba ete likambo otoza nango eza likambo na biso nyonso totelema parce que lokola Bible et le Bible la kamutu motema te la kamutu likate. Pourquoi? Parce que biso na kati ya mboko oyo
tozali nde ba autochtone ba propriétaire soki biso moko tozali kotelema te ndenge totelemi lelo na bomoko donc bato wana bakoki kolobela biso ata moke te tokoki kozela likambo moko ya malamu te mpo bayini biso banda lelo te uta kala bayebisaka biso baza na biso me na nsima bazokoliela biso ndamu alors yango nde tokoki kozela eloko moko ya malamu te toza desu biso nyonso mpo na nini te kokondane mpo na nini te kolobela mbala moko likambo ezomona na polele ata mwana moke azo comprendre que mabe yango oyo me bango oyo baza bato mayele batanga ebele bayebi ebele me bazomona likambo bazozipa miso keza yango te tokondima te eza malamu te ndeko na ngai donc kozela oyo tobanda kozela eza yango te il fallait bakondane mabe monani Paul Kagame na bato na ye nyonso tu donc bakoki kokontinue kosala babétise mpo bazosala te yango nde longonya na mokonzi ya mboka longonya na bino nyonso basangwa basangli panzi na biso toloba ete makambo nyonso tu toza komona lelo tozalaka na bomoko po ete tolunga ndeko Musa ndeko Bwemba ya savaki mwa minute ebele tika na kota na yo mwana mboka Alain alobaki yawa kala mingi te Rwanda bakoti na bonne 12-13 RDC esengeli tozela nini ebele biso tozaka na bato bakomi koloba tokota biso kaka mbala moko po so boluka bozela feu vert communauté internationale Union africaine au SADC au EAC ekotika nango solution ya malonga ekotika la koya te soki bozobanga condamnation bokota nanu bosala nanu si basoki condamnation ekoya boluka ko condamner dans tous les cas babongisaka kaka tomona na bachad bane bazaki ba sous embargo mais bambargo pe ici na habité mona mboka Musa soki ozali du même avis que population ezokanisa ndengwa nazali du même avis la population parce que biso population tolingi kimia mais musala na yango ezalaka na ba spécialité nango tozali population souwe na biso ezaka kimia ezala na mboka kasi tozana mampinga na mokonzi ya mboka oyo bamikotisi oyo bazana kati ya likambo po ete bakoko kopesa makanisi oyo esengeli omoni tozana etando moke awa donc yo zana kati ya etando moke mutu moko te akoko uta libanda alakisa yo sala boy topesa bango confiance po na biso il faut tokota mais po na bango bamoni ke te bayebi bango moko po na nini bazokota nanu te pasuwe na biso population biso nde tovotaki bango biso nde bakosala ka oposa na biso mais topesa bango nanu mwa temps bakomi na 12-13 ya bord na biso mais biso toyebi ntango parce que militaire to bitumba ezaka na batactique eza te ke soki munguna abeti ngai gauche nga mpe nazongisa ye mbala moko gauche te peut-être nazozela ameka koninga na moke mpo napesa ye kao mais soki kolobi ozela ta mosusu mpe na kobeta gauche wana beti yo mpe kao mbala moko yango mpe likambo so babeti yo gauche betaka à droite mbala moko kozela à toute action correspond une réaction na lobi boye abanzi olandi ngai malamu makambo nyonso ezalaka na lolenge nango ya kosala bato baza na kati ya boîte po biso na minute oyo tozoloba toza na plateau mais oyo baza sur place bayebi pourquoi bazozwa batactique nini po ke bakoka kokota mbala po suwe ya population biso tolinga bakota tosilana na Rwanda kaka lelo nde suwe na biso mais topesa nango mwa chance po bango munguna alobaki ke na kozwa Rwanda dans une semaine dans 2 jours dans 3 jours mais dans 2 mois les autres tozomona mikolezo kende c'est-à-dire que biso nde toza makasi bango bazoloba mais bakoki kosala o yango te topesa confiance na mampinga na biso yango ndenga na koyebi biso mwana mboka communiqué position ya EAC asengi cesser le feu ezala côté RDC ezala côté M23 toloba Rwanda asengi cesser le feu aza prêt ya ko solana bandeko ya SADC na Union africaine dans l'ensemble baluka bafanda na mesa moko
pour être Kimia et le cas na kokota na partie est la République démocratique du Congo parce que ce qui Congo est beli et ali Afrique mobimande et ali na kobela mona mboka Musa et za mutuna moko pe na rotuna na Bwembia mona mboka Musa tondimela EAC to EAC azo jouer na kaka jeu ya monguna ndenge tozo mona pe na ba position ba to mususu comité international azo loba loba mais eloko moko ekosayema te biso tolobi boy mokonzi mboka nde azali abengaka commandant suprême asesela na basese le fait na bango wana toyoki yango mingi biso pe totosi yango mais Rwanda azotosa te Rwanda azotosa te banguna bazotosa te mais biso tozotosa yango mitango nyonso sikoyo to continuer kaka koyoka bango toki sese le fait bango balongwa nanu na mabele na biso condition ezake balongwa nanu so balongwe nanu bakoyi ba campement ndenge basengaki bango bakendo na campement ba désarmer bango après tokoyoba ke posa ezali to identifier ndenge bakonza mboka bazali ko nani aza congolais nani aza congolais te ya biso to récupérer munguna alongwa nanu na mabele na biso c'est le fait oui mais na condition nini na lolenge nini c'est ça souhait na biso ezake bango balongwa nanu mabele na biso parce que c'est injuste et ça penza malamu te donc koyo ko bundisa biso likambo soki nyongo ba yebisio ke laisa biso nyongo nini to futa ezate ozolo bakaka eloko moko te mais ozotinda basoda baya babundisa biso donc soki bitumba ezalaki na M23 pona nini ye azo soutenir M23 so ba M23 baza ba congolais pona nini azo soutenir ba alors wana biso toza ata mukete na makanisi ya EAC wana parce que c'est le fait to moni yango biso to lingi souhait na biso population bango balongwa nano mabele bazonga nano comme ça tokosolola na sima totala ndenge nini masolo yango ekokende yango ndenge na koyebi so na mukuse mwana mboka ale Bwembia na kanisi appel wana ya président William Mobutu ya Kenya président wana aza aventuré William Mobutu c'est un aventuré parce que William Mobutu aza moto ya torpiller processus ya Nairobi oyo réunisaki ba groupes armés surtout pour ba désarmer ba groupes armés voilà dans processus à DDR parce que awa na mboka na biso parlement pour voter qui déjà mobile aux à la M23 aux à la NAG ceux qui aussi mbaki mandoki OK na processus à DDR ba démobiliser insertion sociale makambo ya kokota lisusu armée ezalité makambo ya ba mixage ba nini ezalité de toutes les façons ba négociation kutu nanu tolobeli yango te pe ekozala te le cas président de la République alobaki et malgré que Goma soit pris en étau on ne parle pas de négociation maintenant wana ezako vous maintenir la position à pas de négociation baza ko luka cesser les faits pour ba wumisa makambo pour ba solola pour moi on doit défendre Goma et si on perd Goma on se réorganise pour reprendre Goma et reprendre tous nos territoires mais pas de négociation il y aura pas de négociation qu'il n'y ait pas de négociation et puis que makamba cesser les faits balanda parce que ça a toujours été donné du temps pour au cause dans la période moko les forces armées de la République démocratique du Congo bazwaki makasi aérien bazaki ko frapper ba rebelle ya M23 bazaki ko frapper makasi toyokaka ke basengaka cesser les faits mais na ndenge totambolaka na kena kokutana na mokonzi moko ya armée na ebisi ngake tozaki na drone tozaki na puissance aérienne et tobandi kobeta bango basengi cesser les faits biso tondimi cesser les faits bango bazwaki temps ya cesser les faits bakende kosomba bamandoki ba oyo bwakaka ba missile sol air pona kobebisa ba drone na ba avion na biso et tomonaki résultat que quelque temps après nos avions ne pouvaient plus décoller pour bombarder donc chaque fois bazosenga ba cesser le feu wana ezapona kozwa temps. Aujourd'hui Goma est pris en étau. Si on ne peut pas défendre Goma, on replie, on se réorganise
on reprend Goma, on reprend tout le territoire perdu. Makambo EAC wana c'était une vaste escroquerie au République démocratique du Congo et Kotaki Nango. EAC boki ko sungata biso mokolo moko te pour kimé zonga na mboka. Ba soda EAC bazalaki na Goma to sengaki bango bazonga. Ministre ya défense au Abutaki Kolonga Jean-Pierre Bemba je crois. Azaraki akendakati koyebisa bango ke en tout cas inefficacité ya ba force à EAC de monani na terrain batelema bazonga pe EAC ezongaki. Mwana mboka Moussa tolandaki mwana mboka Paul Kagame tanga ke kokuta na président ya Turquie Erdogan a sengi à la médiation RDC Rwanda pour ou contre. Même question na Alain Boumbia. Mais na bayina na Moussa. Na lobi boy biso tozali kunate parce que temps ya médiation na Paul Kagame biso tozana position ya mokonzi mboka. Alungwana na mabele na biso, j'insiste. Alungwana na mabele na biso Paul Kagame alungwana eza kolela azo sentir que moto ezali na mapinga na biso. Bana mboka ba telemi biso nyonso sima ya mokonzi mboka. Donc nous on n'est pas là. Tout ça kunate. Processus à Luanda izongi bino bozana posa na mosute. Mais na minute oyo Goma eza prise en étau. Total balobi boye na biso ba africain na balobi boye soki mabele ezo bela na mutu baswana kana. Liboso nani okolandela nanu poke ayokana no malamu. Parce que soko landeli mutu donc okunda yewa. Biso mabele ezo bela la biso tozana passe. Mabele na biso mboka na biso eza prise en otage. Goma eza prise en otage. Donc tout libéré nano mboka na biso. Après le reste biso toza na position mokonza mboka. Pas de négociation balungwa nanu. Mwana mboka Bemba pour contre na kanisi processus ya Luanda na ba accord qui préparé par président Joao Lourenço, ba délégation congolaise et rwandaise les années nous vivants et profiter. Boni Kagame a un médiateur. Tous un médiateur, président Joao Lourenço na Angola, la négociation, c'est Salima qui a avancé. Et comment il presque na souka? Comment qui presque na souka? Toki, bisoke tokendaki, président Félix Akendaki. Il a été. Boni siko, il a été médiateur sous la Turquie. C'est-à-dire que Monsieur Kagame aza osakana na bato. Aza osakana na bato. C'est un criminel, c'est un terroriste et il mérite un traitement comme tel. Je crois que le monde entier, il faut Eyoka, Makila, il y a millions de Congolais au Bakoufi. Et que Baye est responsable numéro 1. Il y a terrorisme, il y a génocide numéro 1. Nango Kombo na Kagame. Abandi ko sala génocide na Rwanda et pas na Yemoko. A exporter en gros ti awa na mabele na biso République démocratique du Congo. Et il faut pas tenir responsable à tika ba aventure ya kokende koluka ba médiateur, pour le médiateur azali tout ça, le médiateur ya Union africaine, tout ça biso banso ba africain en plus. Évitez pas la médiation turque, après turque et la médiation il y a Russie, il y a États-Unis, les choses. Yasomo mboka le Boumbia merci na makanisina yo nini oyo esengeli esalema na ngonga oyo mwana mboka Alain Boumbia. Je crois que dans ngonga oyo l'air est très grave, pour la population nationale est, la population ya Goma, chef de l'État avec la service union surtout, il faut s'organiser, se réorganiser, puis il va poser des décisions où il y a makasi pour un avantage en Boka. Je crois que l'État a une émotion. L'État a une émotion, diriger Kamboka pe na sentiment. Il faut bâtir une émotion, un sentiment dans le monde pour que ba nani, elongi nini, personnalité nini, figure nini, moto ya makasi nini,
tokoki kotia na esika nini pour que eloko biso toza koloka eloko population eza nango besoin et bakozwa yango pe bakopesa na population. Faut pas tozalaka na ba attitude moko ba émotion moko suspicieux oyete o wana te. En tout cas ba étape wana il faut toleka yango eza lokola kotikala lokola bana mike na kati ya lioto mais toza bana mike na kati ya lioto te toza ba politique toza ba kolo il faut ba tobaye ba kotia ba émotion pe ba sentiment na bango pembeni pour qu'on a kozwa ba décision ezali difficile mais peut-être salutaire pour la population nationale. Mon amboka Moussa et là on y sengeli salema de konangai afana loba likambo ya mutuna bana ya eloko nini tokosala banzi na koloba na lolenge moko na onde konanga ya utukoloba d'abord esala kanga passe na ebisio soki na sala ata 2-3 jours na liete okotia tembete soki na yoki kaka ke mwamboka tel po bande konangai bakongole bazali bazwi yango esala nga passe makasi na ko ebiso na bosolo na koma ata goma te na peut-être mutu boy physiquement te mais makila nazala kana passe lokola congolais na bande konangai o bazakuna na ebiso biso to président association ya enseignant école privée na minute oyo bana bazotanga te na minute oyo ba classe fongo ekangami na ebité bakonzi ya classe baza wapi avenir mboka na biso eza vraiment malamu te eloko liboso na kolinga na ebisio ke to telema biso nyonso tozala na bomoko eloko tokosala na minute oyo totika nanu ba divergence na biso pembeni nga naza mutu ya opposition naza mutu nani société civile église boye nazali mutu ya gouvernement total nanu Congo eloko tokosala nanu na minute total nanu Congo parce que na minute tango bazoloba na ba etanda mike ezala libanda ya mboka ezala awa bazoloba ni bitumbeza la Congo non Congo ne nzotango. Alors biso lokola ba congolais nzambe apesi biso mboka na biso moko tosenga kiyete na mawana ye na bolingo na ye apesi biso mboka Congo totala nanu intérêt ya Congo nde loko tokosala na minute na ba décision ezozwama na baninga na biso bazana babandeko na biso bazana na terrain kuna donc bazo bunda peut-être balalite baliete biso pe ya mwenenga soki kaka na yoki ke bapusani dengo yebisinga bakomi na bakoti na borne boy donc mais soki na yoka kaka ba repousser bango donc na yoka ka motema na ngai pio ba botoli mwa mboka boy na yoka ka isengo makasi je vous dis na kombo na Zambe na zakana kimia makasi soki na yoki ke to botoli mboka moko boy to kasu na yoki ke bangwana bazo pusana mboka na biso goma eza boy donc nazakana kimia te eloko tokolinga tosala na sena lobiango tozala na bomoko totala na no Congo po soki tolongi bakolobake Congo elongi mutu te couleur te opposition te majorité te bakoloba Congo elongi. Merci. Yambo ete to le kana kokota sujet ya mibale na rebondi na appel ya mwana mboka Moussa. Opposition, majorité, au moins du côté de la majorité, on sait comprendre position d'abord, mais au niveau de l'opposition, on dirait que ça fait la joie, il y a Missoussou, mais bazo koka se prononcer. Pour la groupe sur les réseaux sociaux, au moment que la opposition, bazana et Senghor, bazo CP là, même bazo koka s'afficher penza témoin dans boka même te sur ça même constant ngai. En tout cas, constat est même bandeko ya PPRD, bandeko ensemble bazolo baté parce que pour la bango chite ya goma eza chite ya régime pour la bango bazomona ke bitumba ndenge zo ko avancer eza échec ya régime. Effectivement, ils ont ça la passe. Ils ont ça la passe makambo ya guerre. Mais dans le baki ya wana ebandeli ya émission que moto soki akatani mosapi akufina ote.
Et chef de l'État, il faut avoir la mesure qu'on a que tout retourner situation où ils allaient. Mais bandeko là bon, na place na bangote bandeko ya opposition pour bazo ça la fête. Bazo bazo ça la fête, bazo mais la bière en catimini alors que bandeko na biso bazo kufa. Alors que bandeko mususu bazo belela lokola ndeko Jean-Pierre Bemba abelela qui peut asala qui message de soutien personnel na ba FARDC peut appel à la jeunesse pour intégrer l'armée. Il y a déjà en tant que président national, il y a MLC depuis 1998 à ça exemple, après ça exemple, il y a pour abandonner l'Union surtout à Zala Kinango pour défendre le cannabis côté de la démocratie. Puis le lot, nous avons pour le bateau en décembre dans l'élection où ils allaient qui est moins contesté ou pas du tout contesté à cause du sacrifice de Mbasalaki qui se représenté. Sacrifice à Salaki pour avoir besoin mandoki pour que l'élection démocratique et ça les manambokao. Je crois que bandeko il y a ensemble il y a PPRD ceux qui bazalaka ceux qui parti wana ezalaka bakozwa courage bazala témoigner bazali pour dénoncer makambo comme l'action na mboka. Merci mon mboka Alain Bouembia mon ndeko Moussa Lingo batsali loba liloba ezate nasi mituna ezaya yo ezaya. Merci beaucoup. Tout le sujet ya mibale bandeko ya opposition na bandi to kozana bango wa mokolo ya mercredi. Sinon lobby na habité Yves Lechonge invité na biso lobby a confirmé jeudi. Alors lobby pendant jeudi. OK. Donc to luka bandeko ya opposition to luka to zana bango pe na plateau na biso poto beta masolo pour ba isa biso position na bango. Madame ezali lolenge be na likambo ezali ko komela mboka sujet na biso ami balé totikali na minute tout mi balé poto 6 masolo ya mboka mokona lelo journée mondiale ya éducation ezalaki semaine passée tozali na ndeko Jean Moussa Wazali président de l'association nationale des enseignants des écoles privées agréées azali na biso boyokaki déjà tant tozobela makambo ya este yokaki pasi po l'école été les alliés à kokangama na est donc tokubeta na pe lisolo yango ya journée mondiale ya éducation niveau ya éducation en République démocratique du Congo tokomi wapi ezali kokende ndenge nini tozali pe na mwana mboka Alain Stéphane Bouembia Oyazali coordonnateur chargé à communication à dynamique Bemba président. Alors mwana mboka Moussa journée mondiale ya éducation c'est vrai. Journée mondiale thème dans famille na makamutali intelligence artificielle mais tout dit que comme maintenant nous avons na makamutali intelligence artificielle ce qui est pas la vision au niveau de l'éducation ils ont assez la caméra ils ont tamba na niveau de l'éducation sur le quand on a sur intelligence artificielle à to kozala en déphasage kasi ce qui est que tamba malamu éducation na Congo sur za malamu tout bon ça na makamutali intelligence artificielle na éviter mwana mboka Moussa manobe pas l'éducation na Congo ezali lolenge boni. Éducation à Congo ezali kotambola toloba moi malam parce que toloba eza lingala dans le lobby moi malam elingela kisake eza na bakokoso mike oyo ezalaka na bomo ya mutu nyonso ebongi kaka tozala vraiment na mpiko tondimaka quand même ce que mutu asali comme na biso ba congolais yango ce que mutu asali obandima ye ya asali eza mabe makasi pe eza pasi donc mona kaka mutu asali musala na ye mais pona kondima ke asali eloko ya malamu eza pasi pona nini éducation parce que éducation de mutu soka tangite ako sala ni commerce akoloba ni boy na micro akote le matin donc aza presque nyama ya solo tokotala nanu makambo ya arte ya intelligence artificielle était parce que tous en ba kokoso mike d'abord prise en charge na biso ba enseignant ya ba école privée oyo eza confié na bandeko ba promoteur o nazali ko na benga ka bango ba bon samaritain bato amutema malamu o ba sepeli kosunga l'état o azana ba école ebelete
mais bamususu baye na makanisi ya koluka mbongo na éducation au lieu ya kotala otobengi pédagogie kokoso yango wana omoni mutu atelemi akanisi net école ekomi donc boutique o akosala ndenge alingi alors que l'état nde azali mutu yambo ya kotelemela bao nyonso baza kotia kokoso pona yebisi biso na yebisi yo ndeko nanga journaliste que ba enseignant à privé bazo mona passe ko futama malamu te enseignant à privé nazo yebisi ya solo ah bon? Peut-être ça tonnerre je ne pas que ba enseignant à privé ba on va gagner payer non nazo yebisi yo que pour information ya ko yebisi na ba grande ville ya mboka na biso ba école privée eza ebele ezo botama lokola champignon mais bandeko na biso ebele bao bazo futa malamu na koyebisa o 2% mais 98% bazo futa mabe pona nini bazo tala mobeko ndenge elobi te mobeko elobi na article 50 donc ya loi cadre na biso balobi que pour fongola école il faut ozala na compte na yo mbongo na yo na banque kotiela motema na baparente mais lelo kende na libanga okomona mwana lelo babengani pona nini pré-promoteur yemoko atosi mobeko wana te école chaussette na école chaussette uniforme na école donc journal de classe charge ya famille na nyos agomi otala ka ba parents mususu or yemoko pe azapara yemoko pe azapara donc ya honde chokola ndeli ba enseignant bazo futa mate mois décembre to futa makate na yebise belé to l'équipe ba fête na décembre ba enseignant ebelé ya privé bazo yokangai ba futa mate ebelé ba kotangisa contrat exact parce que enseignement privé est prise en charge est dirigé na code de travail prise en charge par le promoteur ndenge mobeko elobi mais ba enseignant public est prise en charge par l'état ozo futa bango donc eyebani biso tozana mobeko likozo ezokamba biso eza code du travail alors na kati ya code du travail lobi pour engager enseignant il nous faut signer contrat ba contrat na beko les actes na uti ko lakisa yo ndenge nini beko la mwezo tamusa mobeko lobi pour fongola école il faut une expérience à 5 ans mais lelo ekomi mutu ata asala kana bilan ozala na expérience na pédagogie je précise ça dit aussi otangisa oyebi makambo ndenge tamulaka na komona mutu lelo akei koteka biloko na Dubai azwima mbongo di tunelanga kuna na kofongola école te yemboko ayebi ata kotangisa te ayebi loi te c'est ça kokoso tolingi mboka na biso tosala makambo lokola mibeko elobi metango tozotia yango nde tolobela nano intelligence artificielle te parce que ebele ezana ya kosoigner na kati ya biso awa kokoso makasi. Donc ce qui déjà niveau enseignant azali kolela éducation ekozala ndenge nini mwana mboka Lembo Mbia. Je crois que ndeko Musaza kolela pona ba enseignant ya école privée pendant que ba avancer salemaki moi mingi côté enseignement public par chef de l'État, de saluer d'abord mesures à Zouaka, il y a gratuité de l'enseignement de base, où ils appellent Kokola. Il faut qu'il y ait un effort, pour tout sa fonction enseignant. Ils ont un dengue zaraka liboso, ceux qui n'ont famille, n'a libota, vous allez na moto, hasard enseignant, ils allez fierté, ceux qui vous allez na moto, hasard militaire. Ceux qui vous allez dans moto, un médecin, c'était toute une fierté pour la famille. Il faut tous zonga, mboka na biso ezonga na ndenge zalaka wana, ba fonction wana ezonga ezo lokumu na ngweza la dignité na ngoboke makambo etambola bien. Mais na ndenge tozo kendela, olobeli makambo ya intelligence artificielle ezaki sujet ya journée mondiale ya enseignement. Éducation. Je crois que il y a éducation. Je crois que makameza ebele mingi biso na Afrique bakata biso on dirait bakata biso ba classe ebele babandi kokata biso religion na biso ya bokoko bakati biso bamemi biso na religion monothéiste mbala moko
Mais pourtant, il y avait parmi nous certains qui étaient déjà vers ces religions monothéistes. Quand il y a côté de la religion, il y a un lelo, bato ata bazo sambela, ata mboka zo changer. Kinshasa salité kutu olobaki. Mais l'église est à bout. L'église est au fin de la bisika salité. Donc, je crois qu'il faut total à ce que Makambo est allé contenu. Il y a éducation pour Namboka Nabiso. Au lieu de ça, toujours à la traîne. Il y a Kolandaka Baninga, il y a Kolandaka Makambo Bango Bazo Sala. Biso il faut toyer nini Mboka Elingi Sikoyo, nini Mboka Ezanango besoin, nini Tukotangi Sabana Nabiso pour que l'oubli pas comme abato baza na ba citoyen baza utile pour la société. Nzambi est belé lelo bazo tanga bazo c'est sa classe mais bazo za utile pour la société. Parce que deux fois contenu est en déphasage. Il y a attente, il y a société na biso. Donc yango na makambo intelligence artificielle ceux qui bato ba spécialiste bato za la pona kolandela makambo wana balandela mais ça ne doit pas faire que l'homme il y a des bases pour l'éducation il y a bana na biso. Éducation sous forme même sous il y a destruction il y a éducation les alliés ou tous alliés comme on a baitando et que au babengaka éducation diffuse na habité moi mboka musa na habité aux gens pour rebondir na makambo de quoi aller en lobby kasi TVP zali ko contribuer na réduction il y a éducation na République démocratique du Congo surtout ce de tala ba TV à Mindele au mona ba komi ko la kisabiso mobile na mobile ba ko sangana moi c'est moi je ba ko sangana bazo la kisangona bana tozai ko kendi wapi nini seigneur salema pour tout to arrêter na l'hémorragie wana ya eloko ya mabe ozai ko kota na mitu ya bana. Merci beaucoup. Na vana na répondre na mutuna na yo. Mako lobaka ndeko otozana na plateau lobi vraiment eloko moko ya mutuya. Biso na privé tozali pe ko saluer mesures salutaires ya président République au azwaki ya gratuité. Mais les articles 43 les olo Mokonzamboka azali Mokonzamboka kaka pona ba école publique te azape kaka pe pona biso na privé parce que les articles 43 constitution oya prester serment pour ato sango na ndenge nini na kati ya article wana balobi ke l'enseignement na kati ya République démocratique du Congo ezana enseignement national ezana deux types d'établissements public na privé ozomona yango de biso na privé tozo soutenir mesures wana ya gratuité eza malamu mais tozali kolobake eza na eloko mususu akobakisa lutte contre les antivaleurs c'est-à-dire kotelemela makambo mabe ndenge yo uti koloba okomona ete ba antivaleur ezani makambo oyo esengeli esalema mais ezo salema ya monde éducation de mobeko donc toloba la colonne vertébrale eloko oyo soki mutu atangi malamu ata azali boso ya etando ike ndenge ozoloba wana amoni epa bamindele bayebisi sala boye parce qu'il a été bien éduqué atangisama malamu akozala na o babengi la morale elakisi ni biso balakisi toza ko définir morale lokola donc une science qui nous évite à faire le mal donc oyo ezotinda biso toboya mabe kasi tosala oyo eza malamu nde morale ya mwana mutu atangi bien aza na bonne moralité atangi penza malamu akoyeba keloko nazosala oyo eza mabe oyo eza malamu ata etendo ike bamindele baye na bainfluence na bango donc biso tokotala na tabokoko na biso toza ba-africain donc mwana soka yebi histoire ya mboka na ye akoyeba ngo wa na classe ya mwana toujours ba pesa valeur na biso balakisi ezala ya privé ezala ya public donc chef de l'état aza pona biso parce que mobeko likonzi constitution des akopesa makoki na gouvernement na ye d'ailleurs nazo le cas pour ko féliciter madame ministre na biso ministre d'état oyo abengami na Malu pona ko mama Malu Raissa musala malamu azo sala na bandeko nyonso
ba proverbe bazo ko sala ete mais na kati na biso bato amabepe bazali ndenge na loba ki ne bandeli. Alors ozali na bato lokola mwana mboka oyo nazo pesa mbote na minute oyo nani Serge Bondeti. Serge Bondeti école eza Mombongo te. Omoni ke ndeko wana atelemi pona nini pona ko lobela ba mabe oyo ezo ko salema kuna na uti ko lebisa yoka lelo batebele ba komisi école Mombongo mais mwana mboka azwi likanisi ya kolobela likambo wana mais okomona ke ebele bazolinga yete bazolobela bobo ndete lobi biloko wana te to soutenir muto azo sala malamu asali malamu o féliciter ye oyebise ko sali bien na éducation ya malamu yango wana ndete ko landa makambo ba etando mikete na etando mike mutu pe atangi malamu ayebi o akozwa ayebi pe o akoboya. C'est ça, il faut que vous ayez la bonne moralité. Donc il y a mutuya total la condition il y a ba bitelo na biso to ba la kisina biso vie sociale na bango ndeko nanga lobia biso lelo so ke ko telemake na linga bala mwana ya mutu na za enseignant mutu akondima yo azate akondima yo azate po bolingi ba grève awa to lingi ba grève te grève ezali droit et pesa meli na biso na privé na noté parce que bon vous en privé vous en avez to que na grève na noté mais toza koya parce que mais oui toza koya na privé na lobby boye toza koya parce que c'est depuis 1960 structure ya ba enseignant privé ezalaka te yo so yo kan au ba enseignant privé syndicat ba enseignant privé boye ezalaka te mais grâce na leadership ya Tony Mwaba tant azalaki organiser table ronde amoni makambo no uko biso aoke eza mabe asalaki table ronde alors na kati ya table ronde tokendaki ba enseignant na ba promoteur pour na kolobela o ezali ko kotisa kokoso na musala o ya biso ya on a lobi toza ko ya parce que soki pe toko depuis 1960 structure bongo ezate belelo tokota c'est-à-dire tozo ya tango tozo mosuki tozo koba to monike makambo eza ko simba te toko sala ni toko landa pe ndenge ba mususu bazoloba mwana mboka loi constitutionnelle. Merci mingi ndeko Musa mwana mboka Bwembia na le beli kambo éducation diffuse awa o ezali koleka contenu na ba télévision to komi pe dépendant ya kutala kaka makama mindele komona baboti bafandi bakotala TV kasi mateya ezali koleka na kati ya TV ana ezali malamu te pona bana mais tokofanda kaka tokokontinue kotala yango mwana mboka Bwembia. Je crois que makambo ya contenu ya éducation to lobeli yango et puis pour les réseaux sociaux nous en a CESAC à repris qu'on a dit là makambo ya contenu ya réseaux sociaux pour vérifier ce qui réellement chaque contenu est coïncidaka na âge ya bana parce que au moins 12 ans ce qui a sali TikTok est-ce que vidéo ni TikTok est représenté dans moins de 12 ans il faut tout ça là monitoring pour la pour que tu éviter na bana 12 ans na biso comme ma présentation ya ba vidéo wana les actes aléatoires selon que opponent qui ba penchant na yo bien ba makambo ils ont intéressé yo les actes aléatoires mais il faut tout est-ce que bazo ti la bana o ya biso ba vidéo ko kina age na bango les autres la qui sa bango nini les autres ko yebisa bango nini il faut tout ba bloko wana ko surveiller ba contenu wana parce que de l'eau association ebele lokola ba LGBT qui bazo diffuser ba makambo na bango ezana na ba dessin animé ya bana mike baza ko diffuser déjà ba bloko ndenge wana alors les amis bien il faut tout ba ko préserver éthique et morale ya société na biso toujours qu'il est vers une société de plus en plus automatisée mais on ne pourra pas remplacer l'humain. Tu peux remplacer mototé, tu peux remplacer bien moto na bisoté. Moto ya biso ndenge nzamba akelela biso tu peux remplacer la moto. Alors il faut tous ala na banya na ndenge tuza ko tambo. To komi na suka ya masolo na biso ya mokomelo na bandaki na masolo ya mboka to bandaki na mona mboka Bwembia donc tika na pesa yo maloba po muta clôturer mission ezala ndeko Musa biloba suka pona moko na leo. En tant que coordonnateur, il y a Dynamique Bemba, président chargé de la communication. Nous allons réitérer à un plateau
il y a Masolo Yamboka appelle, il y a président national et un mouvement à libération du Congo, appelle au Yassala Kiango en tant que personnalité et individuellement, la jeunesse congolaise pour intégrer l'armée. Les alliés volontaires pour défendre le colonabiso et c'est une réalité que Bapayane Baya Koye Bisabiso, donc ceux qui n'ont pas Koye Biso pour défendre Mboka. Yemoko a appelé ça exemple, les alliés pour prouver les sous-soutés, appelé ça exemple à 36 ans, à s'engager qui et puis à défendre qui est valablement. À défendre qui est les autres commis dans l'élection, tout ça qui réunifié puis pacifié, tout qui dans l'élection. Et les dernières élections, où tu connaître Namboka, grâce encore, je répète, grâce à son sacrifice pour renoncer qui pour la candidat président en faveur, il y a Ndeko Félix Antoine Tshisekedi, pour connaître l'élection non contestée. Pour une première fois dans Mboka, des élections non contestées et très crédibles. Et c'était grâce au sacrifice de Jean-Pierre Bemba qu'on a intérêt à Mboka. Parce que ceux qui Mboka, ils ont toujours une crise et une légitimité. Il y a monde et puis ça a raison. Na bikolo lokola Rwanda, parce que n'importe quoi, na makambo ils ont ça de Manaest, bakenda kakuluka, voir mususu kuna, bapesa kabango par raison à l'international. Il y a monde Mboka ils ont la crédibilité, ils ont un dirigeant au bazar légitime, et puis les autres ils ont des dirigeants légitimes qui peuvent prendre la parole au nom du peuple congolais et tout ça cause la base de la décision il y a ma kasi pendant makambo ils ont la molongo na est ya Mboka na biso. Merci Mwana Mboka Bwembia Ndeko Musa maloba suka pona mokolo ya. Oui, merci beaucoup d'abord Longonya na chaîne Oya Malam oyo ezali kolala pongite kokanisa kaka lolenge kani tokolobela mboka na biso bino yona ba équipe na nyonso. Merci. Ngai na pesi bino Longonya lobasika mususu naza kolukaka kimia parce que ngai lokola molakisi en tant que président national association avancée école privée agréée lelo nakoyebi soki na Goma ba école privée des akaibele koleka ya public oyebi te c'est-à-dire que enseignement lelo bato bazana ndako bazana bafandi pona bitumba oyo injuste Paul Kagame na bakolite na ye balukeli biso yango tolingi bana mboka basangisa mayele bazana na bomoko tozana na bomoko opposition ezala te majorité ezala te parce que eza intérêt ya Congo total à Congo et puis yango wana éducation na biso ekozala malamu biso nyonso tokozala malamu politique pe ekozala malamu alors congolais pe akozala na dignité oyo azalaki nango kala bayebisaka biso tango tata Mobutu azalaki tango nani Joseph nani Patrice Emery Lumumba azalaki donc makambo ebele omoni ke tango nalingana lobela na papa le premier président Kassavou. Joseph Kassavou. Donc c'est comme ça que tolingaki tozala na bomoko de façon que kimia ekota na mboka na biso bino bokosala musala na kimia biso tokosala musala na kimia lokola ba enseignant pe bayi politique lokola ndekolanga coordonnateur bakosala musala na bango na kimia tobunda nanu tolobela nanu tozala bomoko mboka na biso Goma ezala d'abord na soutien na biso nyonso po tolonga munguna. Merci Mingi Mwana Mboka Jean Moussa, président et association nationale des enseignants des écoles privées agréées. Merci Mingi en tout cas. Merci beaucoup. Nous avons dit à Bissou Zali Balebosso Mbala Soukate. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes disponibles. Na baton diplôme Mwana Mboka Alain Stéphane Bwembia, coordonnateur chargé de communication. Il y a Dynamique Bemba, président. Merci. Mbala Liboso Mbala Soukate. Vous êtes toujours disponible pour répondre à l'appel. Merci beaucoup. L'heure est à la solidarité. L'heure n'est pas la divergence. Nangonga oyo, ozali X, ozali Y, ngai boy, na soutenara boy, na bandi ngonga, otozana ngo, na minito, ezali non liangote. To tiana mundu ki na biso nyonso na se, baso totala ekolo.
to défendre école na biso pour toi école mususu te école toza nango ezali République démocratique du Congo po yo za na kimia esengeli Congo ezala na kimia po bana na biso bazala na kimia esengeli Congo elekana kozala na kimia banso to fournir ba effort pour que Congo etikala bomoko etikala ko kabwana soko mokolo moko te matondi na mwana mboka héritier tubilandu na Yves Shwangi bazali na simabili na bosani te mwasi kaka moko tozalaka na ye awa na technique ezali ya sonde ko chancel oti na kobela une semaine absence azongeli biso lelo en forme na couleur à Saint-Valentin to pesi merci mingi merci Pela Dieu merci Kifu wazaki na réalisation ala ki pe azali kokoba na musala na kobosa na ti assistante personnelle Priska Nyaboika zaki na biso tikete ki yango to ndeke ka kozala o maboto ya bino to kutani mokolo ya lobi na ngonga ya Libwa na social télévision masolo ya mboka to kozala wana pona koloba bebo solo na likambu o Italie mboka merci Samboka mekuna lisu baliompa oh bisa biso ta pambate na maramba mo e pambate biso mi kolombo ovandisi biso poko sa biso